Salut, bonjour, bonsoir. Balobi sali na bino nyonso o bolanda ka chaîne na ya Family Bota News TV. Et puis na bino nyonso ba abonné à Belleville Candila patron balobi ba abonné à Belleville TV. Bokende ko s'abonner ba on a bo s'abonner te na Belleville TV et puis na chaîne na ya Family Bota News TV. Boko zala jamais déci babi ande bilengi na kata chaîne oyo. Vraiment soko za muta Family Bota. So pelo bien ami Family Bota sûr. Okozanga te ko s'abonner na chaîne na biso oyo. Okozanga te ko cliquer na cloche notification babi parce que bilengi na kata chaîne na biso vraiment la famille toye wana kaka nde to mesana parce que film oyo non babi les cris de la noblesse un film o eko brisé eko kata balien film o penza e na makambu ebele bandeko nga lazo kapasi kotala film oyo na ebite so rezo komela bilo to bolanda film oyo niveau nga na ki pasi so tel bisika Belleville cria ki wana oki ko crier mokolo babi cri wana cri de la noblesse oyo qu'avec douleur a raisonné maman nanga kufi do maman kufi pona nga pona buzoba langa et puis mutango na sela ki ba faveur a tienga libanda bandeko tala ba leçon tala film a pasi ya pas na lobako na pona Belleville na tina na pona ko na chaîne o na tina bandiko nga bozo mona ba leçon na kata film o la famille bota la vraiment Omar niveau ingratitude ya boye lelo so maman Marilène a kufi eza pona Omar bota la niveau ya sacrifice yo ba leçon ba pesa biso bandiko nga. En tout cas, film oyo et ça passe. Famille, vous êtes d'accord, nanga, en tout cas, vous commentaire film oyo ça la passe. Non, il a tout comme la moi 4 pour te quoi ça la live. En tout cas, Poutine vend là. Maman bati kayo. Bati parce que niveau même biso na film oyo, o même biso na world. Non, tu as bien tout là dans extrait au bas de et puis on se retrouve après. Merci. Ça va pas bon. Grâce, on t'a pendant la terre. Pour faire mon kilo trop, on va faire ça balle. Vous avez comment ta balle bien? Ça vous avez mon peu. La came sili. Hein? Quand je m'appelle mon chéri. Tout bien. Là, la main pour nous, maman. Ça veut dire. Et ça, vous avez touché maman. Voyons. Maman, assis ça, mon moi pénal le câble. Mais y'a pas ce bilan. Comment assis ça t'es? Il voulait m'amener ma jeune fille. Mon moi taille bien. Maman sent mon câble, c'est mon moi. Mais ça, ça fait ressentir au le câble. Et puis, pendant ma mère à standard, le rôle on a l'eau sur l'air, on peut dans foufou, ça dérange pas. On peut attendre le maman, on dit que ça va laisser les gens dans le matin. Nabi et là mais les mamans donc à la même pour nous sur on a foufou au dérange des ou là on peut au lieu on a l'eau ça dérange pas mais yo lamba pour nous moi dis ça ya foufou soit tu es à l'eau donc ça l'autre est au miracle mon là ya beba alors on a biso c'est il a na liaki au cas où il a biso au cas où il a biso na et puis même si maman qui la tuni de ka question c'est pas bon balamba bo pas cette équipe on est bon il y a dem to azolo ba mi on décide non on peut pas ça et que kana pisula et puis le bâtiment litongulu na biso mto solo yo no ta biso pa o mo biso mto solo ba ka bon c'est l'autre yo no mto wa ta venir
singa maman. On a sauté. On a sauté. Voilà la famille, nous sommes de retour. J'espère que Bolandi place wana bien. Siko awa ezanini c'est passé. Ah non, tcha malobate. Yo talite yo mo kota na kata Bellevue TV. Ok ko tala niveau film o ezo kende bandi kolanga. Donc yo moko il faut kota. Ah na oloba kaka. Ah neto moni Omar nenga eboe. Omar a gagné la vie. Omar a commis cadre quelque part dans Mbongo au Bellevue avec au PC à Fouta Minerval. Omar a commis mout. Lelo, Bellevue a son niveau na été. A commis le niveau moussous. Bandeko. Et puis Mbongo ango ya nini o bandeko pesa ye. Mbongo ya mama na bango ya kelikemba ya batu mususu. Haha. Na ebisi bino eza matata filme o. Batango pendanye Marie-Jeanne Liza. Boyebi ka ndenge bakenda ka bandeko nga. Esa lipasi. Film moko émotionnel, film moko très touchant. Donc film moko non, na ebité. Des fois pour nous ça analyse film là ko continuer bati na banda wapi na suka wapi. Non, il bâtit nos bandes appelées en souka botala awa. A vous expliquer bango très bien. Et puis, ce qui m'étonne, Azan est très à l'aise. Omar a expliqué Azan est à l'aise. Et puis, ma cambabe, pourquoi vous avez expliqué? Oh non, non, ça on attend musika papa. Pourquoi mon thème ma bête na niveau oyo? Oye pe ndaka bato se permettre po ye pona koloba makama mabe oye bi ke ko blesser muninga. Bato po ani ba suna motema mawate ko. Bato ba suna motema mate bato ba ko mo sala ba ot mabe facilement. Aye bi ke tu non sala oye zo faire souffrir muninga mazo sala na ye. Bato ba komi ko wele ba intérêt na bango personnel. Ana tina ko wele intérêt ne ta tate ke o azan mutu o nzamba keli. Donc, on a eu que c'est pas en tant que chrétien, en tant que mouton d'ambassade, on a eu que c'est pas, tu n'as pas à côté. Mais tant qu'on a eu que ça mouninga la yo, oh, d'amba kele bino. Il y a pas dans la main, il y a maquillé le quoi, tant qu'on a eu que c'est pas si bongo. Oh, s'attendre à la nini. Nzambe pas la likolo, c'est pelana yo. Mon qui les a ko bébé. Pourquoi le monde est tellement méchant comme ça? Tu na respect à batouté. Tu vas na respect à batouté. Bolingo la mité ma batou si là. Yo quand tu m'en as ça ba ke l'église, ça ke na pe église à sambe la capé. Mais t'as le niveau moto mambe oyebi ke na otika moto na passe. Oyebi ke na opesa moto passe na opesa choc mo mais oh ça la nango. Tu t'en fous. Ça est-ce que so ba salut en ezandeli. Oyebi bande ko nga quelquefois. Il faut te mettre dans la place na moto na ça moto loko na ça la moto. Est-ce que ngala ko supporter loko ngala ça la moto? Est-ce que c'est combien ngala supporter ngo? Mais des fois to tchala mi place na bisoté. To sala batu mabe sans pourtant to mitala ngamo so basalinge loko na sepela na to esala ngandeni. Yango moni fo zakala motema ya nzambe so zala motema nzambe ozana ba réserve muto azana motema ya nzambe ya solo. Ozana ba réserve po sala mutu mo mabe. Ayebi ke likambo lo sala mutu ayoka pasi. Ayebi ke loko nebi ke sala mutu pasi mais na continuer. La famille. En tout cas, tu dois attendre qu'on l'a filmé la biso. So tu l'as filmé, oh tu comprends le makambu. Eh belé, oh ils ont la carte filmé, oh la famille. Tu comprendre et que ça la bien ma casse, et que ça la bien. Ozomona. Et que ça la bien ma casse. Et ça passe. Film mo qui toko film mo éducatif. Oh kapa mo tema ya mutu za mutu. Motema mabe mutu koma koza na motema ya boye. Comment mutu koza na motema ya mabe boye motema makasi boye. La famille. Et ça passe.
et à passer en tout cas na sengi na biso to consommer film oyo to kende pena ko la film la bokebi nyonso to la film o film mo kitoko film mo kitoko bande ko nga kala te film so to banda to landa yango massivement to zo temps penza ya ko consommer film na biso to zo temps ko landa film so tina suka et ça là vraiment bien et ça là bien la famille oyebi mokili na makambo ebele mokili eza na baréalité eza na makambo ebele oyebi motema ya moto eza mabe le cœur de l'homme eza méchant la famille ti comme na niveau maman Marie-Hélène akufi mama batakufi na bapasi na motema yo ndimi koboma mutu mutakufi pona pasi na yo oza libanga te wa libanga te vie ezo réservé sur makambo ebele wa libanga te na vie donc nzambe asunga mokili na makambo ebele mokili ebombeli sur ba surprise ebele makambo ebele leka na mokili oyo soza na motema to ko supporter te mais tellement nzambe azali aza wana mpona kosunga nzambe azali azali mpona kobatela akontinue kaka kobatela mpo eza facilité la famille eza facilité la famille en tout cas yango wana kaka nayaki koyebisa so famille libota to continue kokonsome filme na biso ekosala biso kitoko makasi balobi belle vie ou rien to continue vraiment kokonsome filme na biso ekosala biso bien makasi